Ma Mission TV, le miroir du monde. Na balandi nyonso ya Ma Mission TV topesi bino merci pour na confiance bosalaka biso mokolo na mokolo ya koyela bino information ya makambo nyonso eleki na mboka. Bakongolais bafandaka na libanda ya mboka kuna na Afrique du Sud bazali bongo déranger koyeba ke bakongolais bazali kokufa to pe ba sud-africain bazali komema liwa na kati ya bakongolais to pe koboma na ba manière moko ya bien te. Alors wana bakongolais bazali déranger ba contactaki na mboka babengaki moto nyonso biso pe Ma Mission TV tozalaki contacter na part ya bandeko na biso ya diaspora ya ngambo ya Afrique du Sud babengaki biso pona koluka kotalisa na bakonzi komo bango kuna na ngambo ya mboka ya Afrique du Sud bazalaki lisusu na kimia te wana ekomaki na matoi ya ministre oyo atalaka makambo ya diaspora ye alobi nini yango malamu mais na ndenge bazo présenter makambo wana bato réseaux sociaux bakoloba kiza ba congolais mais bapesi kombo te balakisi kaka image moto alali bapeti mabanga nga na enquête sur likambo wana na convoquaki pe ambassadeur d'Afrique du Sud apesi nga rapport eza likambo ebandaki na bato ya Malawi nde bitumba ebandaki kuna ba sud-africain bamoni ke bato ya Malawi babeti bango babandi koatake banoir nyonso eza kaka bacongolais te oyo nyonso aza moto mwindu auti mosika babandi koatake bango. Alors yango ngai nasengaki ke soki na kati ya bato bakufi bakongolais bazali basaisir nga bafamille na bango baya bayebisingaki biso ndeko na biso babeti mabanga akufi puke nayeba ndenge nini nakoloba na gouvernement sud-africain parce que nga naza l'état nakokende kaka boye te parce que namoni na baréseaux sociaux nabengisi gouvernement sud-africain sanki napesa kombo ya moto yango napesa date de naissance napesa ville wana eza irresponsabilité. Donc oyo nyonso bamoniki bandeko na bango bakufi na likambo wana basaisir nga aux affaires étrangères nakotraite likambo wana na toko luka tozomisa kimia. Kinshasa makambo papa moko alingaka te liboso ya lopango na ye koma parking azali voisin ya ba terrasse wana bato nyonso bayaka na ba terrasse bayaka na mituka na bango kaka ko parker liboso ya lopango na ye bokolo ya lobi papa wana atombokaki pe autaki kosala oyo ezalaki 2 heures d'ensemble na bana na ye bapanzaki motuka BMW ya moto oyo aparkaki liboso pe bana na ye babetaki mokolo motuka wana pona simbaki papa na bango epesaki mbutu na quartier bato nyonso bazalaki contre bango koyeba ke liboso ya lopango eza nango espace ya l'État ye asalaki mbutu na bana na ye esukaki wapi la police ayaki kosala intervention polanda ndenge elekaki. Ça fait un moment Congolais nyonso basalaka na Libanais to pe Indien to Pakistanais balobaki bakosala lisusu te ti mokolo l'État akotala bongo likambo na bango wana esika bazalaki kolela na likambo etali SMIG wana ministre Basile Olongo alobaki akokita na terameka kosolola na bandeko Pakistanais Indien to pe Libanais to pe étranger nyonso oyo bazwaka Congolais lokola bangamba na bango na ba salaire oyo ekokate to pe kotretaka na bango na ba agence ya ba sous-traitance. Basile Olongo alobi nini pona Congolais nyonso wana bazali kosala ba réclamation ya makasi pona SMIC bayi oyo association oyo ezali koregroupe ba patron tosololi na bango ba travailleurs baza représenté na ba syndicat na bango ministère du travail ezalaki wana protocole d'accord basigné balobi moto aza koengage congolais signé na ye contrat ba inspecteur ya ministère du travail bazoleka bekipe salimi 22 il faut baleka ya mibale makambo ya SMIC toza na application ya deuxième palier bufuta bato l'inspecteur na misi bako baleka ko contrôler nani afuti te ya misatu esengeli koyeba ba maison oyo ya placement ya bato oyo bakenda koplace bato yo société osala posa ya bato ya yo bato aye kocha bango bongo aliaka mbongo na mitu na bango société oyo esala makambo wana ozotosa mibeko te oyo esala makambo wana ya mabe tokangia so bakangi société wana yo patron oyo ozalaki koutiliser main d'œuvre wana signé na bango contrat directement ya suka tolobi boye
ozala chinois, ozala indien, ozala malien, sénégalais, ozala nani. Pona organisation patronale moko okota. Bozali na koyeba Kanchache ezalaki bongo esika ancien président Mobutu Sese Seko Wazabanga azalaki bongo kovanda kawana ekomaki penza abandonné président Félix Tshisekedi na action na ye ya 100 jours des urgences ya 100 jours achaki pe bongo Kanchache pona likambo etali mai Regideso akitaki kuna pona komeka kosala eta pona koyeba ndenge nini akoki kokotisela bango pe mai d'urgence po ezali parmi ba urgence ya population to pe ya basoda ba famille o nyonso evandaka na kati ya camp wana. Papa Clément Mobiaïn Kachama, lokola boyebi na mbeko tata mokonzi wa ekola azwaki ya kobandisa programme d'urgence ya misala pona bolamu ya population. Régie des eaux pe atikali si matin tata mokonzi wa ekola atie maboko na régie des eaux. Yango wana ezambala ya inei aleki na Kanchache epai misala moza kosalema po te mampinga kuna bazwa mai ya peto pe lelo aleki penza epai tata mokonzi wa ekola avandi na cité ya Union africaine epai kanake kotala pe misala ndenge eza kosalema po te ye pe lokola bo moto bo tata bo libutata alibuta aokape kozwa mai na bandeko bavandi na ye kuna pe tata mokonzi ya régie des eaux alupe lisusu te babosani te bandeko ya biso ya Camp Kokoro bandeko ya biso ya Kibomango kuna pe lisusu na Camp Kokoro babandi deja bamesurage mpona kotala baétude ya yambo na ntina te babongisa mpe mai kuna pe kuna na Kibomango bazali wana lisusu mpona koluka kosukola bapui ya kala epe kotia bagroupe motopompe ya sika na ntina te makambo ya mai pe ebonga pe toyoki wana na cadre pe ya programme ya 100 jours wana sasa ezali RDCT papa directeur général pe abandisi pe lisusu misala na baprovince na cadre ka ya programme ya 100 jours ya chef de l'état donc muke marso bazali kotambola na ntina te bana baekolo baka kozwa mai ya malamu esombeli suka ya bisanga ayi lisusu mpona mbala ine yawa komitala ye moko mpenza ndenge misala meza kosalema na Grand Malik epa toyebiki mbula enene esalaka badega makasi awa pe etalaka lelo basociété oyo baza kosala na cadre ya financement ya banque mondiale basali makasi po te malembe nzela bakoka koramble yango batio mpe baza kotia minene po te bana mboko baza na awa na Delvaux kuna tina ipene bakoka kozwa mai malamu misala na pe ya poza batio eza kokende muke kino na suka. Bozali na koyeba ke baélection ya bagouverneur esilaki bongo na baprovince nyonso te na nord Ubangi kuna basalaki maponomi te mokolo ya lelo nde bakosala bongo maponomi pe bokozwa baresultat nango tout à l'heure bongo na ngambo ya Sankuru kuna bazalaki kotelemela mpenza ndeko Mende Omalanga baboyaki ye na motema mobimba toyebi te awa kandida na ye oyo azalaki na concurrence na ye autaki bongo kokweya mpona double nationalité ndeko Malanga atikalaki ye moko lokola candidat unique wana seni ekendaki bongo koreporte bongo baélection na ngambo ya Sankuru awa sikoyo bakei kolanse yango ekosuka ndenge nini po bana ya Sankuru bazalaki vraiment na kondima te candidature ya ndeko Mende Omalanga. Bolanda. Nous pouvons l'affirmer qu'aujourd'hui le Sankuru se retrouve comme toutes les restes des provinces dans votre logique qui est celle de construire un état de droit. À ceci, nous aimerions voir, selon la décision du Conseil d'État établissant la deuxième candidature pour annuler la décision de la Cour d'appel de localiser à l'Odia toutes les deux candidatures affichées sur la liste définitive tant entendues par la population afin que les grands électeurs les départagent de façon démocratique pour que la paix règne dans notre chère province de Sankuru. Pour cette fin, nous, la jeunesse du Sankuru, pour toutes confondues, nous soutenons votre vision qui s'inscrit dans l'ordre de rétablir la démocratie et demandons à nos élus du peuple qui sont les députés provinciaux de ne faire que la volonté du peuple selon votre slogan Yokabas et le peuple d'abord.
Na Nord Ubangi, population azali ko imposer candidat na bango oyo bango batia na motema oyo bango bazalaka na kondima na ye bayebika kobongisa Nord Ubangi wana ba député provinciaux bazali na kobanga koyeba te population atelemeli bango liso likolo ya liso pona koluka ko voter utile wana population azali kotalela bango bazali kokima koluka ndenge nini bakosala pona ko voter oyo bango balingi ezali mbutu na ngambo ya Nord Ubangi population atelemi ba député provinciaux pe batelemi pona kotala mabumu na bango na ba famille na bango Ubangi bazali na candidat na bango o bazana pusa te ba député voter ba député pe bayibi malamu kasi na mayele mabe ipo ba mesana ka komi imposer pour bango pour diriger province ya Nord Ubangi pour banda pour faciliter l'opération retour que mbongo ya Nord Ubangi zo asisa etonga bandako na bango alors lokola population yiki ba député balingaka mbongo mingi bazana posa ya mosolo iliki bango mingi na motema na libumu yango population yemoko azo s'organiser kusangisa bambongo po bakenda bapesa badepute bakola yango bongo bavote candidat oyo population alingi badepute lokwa masolo ezali misusu bazokenda bazobombaka biloko na bango bamituka komona na bala polise toza na bango na likambo te po bakenda babomba biloko likambo ezali ke bango bapona gouverneur oyo population alingi population akozala nsima ya gouverneur na ye po province na biso ya Nord Ubangi ekenda liboso akosala mpe na po bayebi bien moto oyo biso tolingi akoma gouverneur pota oyo toza nango ya motema ameka kopelisa yango bango bayebi malamu te mpona ekimi ezala malamu bavote gouverneur oyo aza na posa ya population tension ezali po bato balingi ke badepute basala choix ya malamu soki te batie kutu makasi tokosala bate bakomi te badepute so moto akomi depute azoyoka bato te kondela bango mpe bake assemblée provinciale Nord Ubangi oyo uti koleka bazalaki zomi na mwambe ndenge tosalaki élection awa uti kosanctionne bango zomi na sambo kaka depute moko nde azongi soki mpe batie bakoto makasi likambo mpe eza te 2023 ekokoma kaka mete koyeba malamu bozalaki ebele ekolanda ma Mission TV awa nde esika totie point na information na biso ya lelo soki bosepeli bopesi merci na Steve Konde l'un de soldats de ma Mission TV pe na bato nyonso basanganaki pote lelo bozwa information wana po nanga tokutani mokolo ya sima po na ba information mosusu à la prochaine. Ma Mission TV, le miroir du monde.